Il y a rassemblement des démocrates tshisekidistes. Eko ba Congolais na ba étranger ndenge nini mboka na biso ekendaki. Discours ya Lumumba nde ebebisaki makambo. Mboka na biso oyoyo. Il faut tout célébrer date wana parce que eza mokolo tolongwaki na bowumbu. Kinshasa, ezalaki Léopoldville, Lubumbashi ezalaki Elisabethville, Bukavu ezalaki Kostermanville, et nini Kisangani ezalaki Stanleyville, et Mbandaka, bon le nom m'échappe un peu, benga Koki, ba Kokilatville. Voilà donc nde ezalaki. Kasa ezalaki à l'époque ezalaki na Luluabour. Na Luluabour, oyo babenga ville wana na Luluabour kananga lelo po Kasai n'existe ezalaki Kasai oriental ezalaki Kasai occidental ezalaki ezalaki kaka province moko bato bazwaki pouvoir en 1960 aujourd'hui les Lumumba les Kasavubu ba nini bana ya Simon Kimbangu oyo bengaka Charles Lukisolokele bato wana nyoso photo féliciter bango. Mtako sayote ko gérer Congo na 60 ezalaki facilité parce que batona tamba o gérer ba yo gestion à Congo ezalaki ba bengango à l'époque il y a guerre froide, il y avait les communistes et les capitalistes, les américains et les russes bazako bunda. Alors ko bunda wana batona ba ko kota sika na politique ezalaki difficile à gérer mboka wana. Tant ba yo ba kasavo ba pouvoir ba guerre et bandit. 11 jours après l'indépendance du Congo, les Katanga a fait sécession. Avec Tchombe. Mais poussé par les Anglais et les Belges. Parce que les Anglais, ils ont une colonisation dans Zambie. Ils ont une Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud. L'Afrique du Sud, le Congo est le premier pays en Afrique centrale qui a rejoint l'indépendance. Le pays qui a l'indépendance. Il est obligé de compliquer le Congo. Kassavo a pris le pouvoir. Mais il y avait des guerres partout. Kalonji demande la sécession kassaïenne. Pour la Nini, parce qu'il y avait les diamants, les Belges voulaient gérer les diamants du Kassai. Les Américains, les Anglais trouvaient que leurs intérêts étaient menacés en Zambie. Voire même Daga Marjol, le secrétaire général de l'ONU, on a tiré sur son avion à Koufaki à cause du Congo. Et Kasavubu était resté au pouvoir de 1960 à 1965. Mais pendant toutes ces périodes-là, il n'y avait que des guerres. Et à la fin, le président Kasavubu a bengisaki o babengaki conférence à Luluabour. Bakenaki na Luluabour, ba trouvaki compromis, accord, il y a aussi les guerre nyons tout. Ba bengisaki be élection. Tant que Bengisi l'élection Salami, Tchombe a gagné l'élection. Après, crise de Zongi. Mobutu a sali coup d'état. A Kangi, Kasavubu a tindi une relégation. A Kamati, Tchombe a menacé Tchombe a Kimina, exil à Kena, en Algérie. Mais c'est quoi, papa? Pardon, en Espagne, na Madrid. Mobutu bande ko occuper poste nini na ngonga wana na tango wana pour azala na facilité ya ko sala coup d'état. Mobutu na biso mama po yeba histoire ya Mobutu ba belge ba recruter ba côté de service à renseignement. C'est comme ça ba tinde ki na poto o ba le journaliste tant ba tinde kuna à partir ya kuna ba infiltrer après auprès ya Lumumba juillet pour Lumumba o considérer Mobutu lokola noko. Parce que Mobutu a kolaki na Mbandaka ayeba ikoloba kimongo na kinoko na bango balobaka batetela na bamongo. Lumumba a payé avantage à proposer comme chef d'état major na pa ya Kasavubu. Kasavubu pe comme na Mobutu bazaki na ba lien. Kasavubu pa sali nini a nommé. Donc titre là que asalaki coup d'état contre bato banomaki. Koyo après coup d'état oyo ya Mobutu. Tant Mobutu asali Kasavubu coup d'état. Sort ya Kasavubu ezalaki ndenge nini? Tango basali Mobutu asali coup d'état na ye, Mobutu akamati président Kasavubu akangiye, atindi prisonnier na boma.
na boma azalaki prisonnier politique. Aiki na droit ya kobima te, aiki pe na droit ya kotambola te. Tango bache kuna Kasavubu vers les années 69 abelaki malade, asenga ke non hôpital. À l'époque ministre intérieur ezalaki Etienne Tshisekedi. Balobi na ye akoyi ko kene hôpital te. Kasavubu atindi monseigneur Tedika akene ko senga autorisation pour akene zo soin. Ba autoriser akene même pour akene zo soin. Mobutu aboyaki. Tango aboyaki, Kasavubu atikali malade. Comme azalaki asthmatique, tango amoni situation ekomi bien te, ba pesi autorisation akene zo soin. Le temps que nous avons bonbon oxygène pour payer, pour respirer, à Koufaki. Kasavubu est mort prisonnier politique. À Koufaki, dans la résidence surveillée. Il est mort prisonnier politique. Lumumba, à Koufaki, parce que Mobutu, Mobutu Akangaki a tindeki na Lumbashi. Il est mort fusillé, na Katanga, mais avant de Koufa, Batobolaki Bamisu. Akufaki kuna na Katanga. Ba o msu batikalaki na époque wana Mobutu alandaki ba membre nyonso ya bako, abomaki ba membre ba leader influent, abomaki bango o bazwaki chance te bakufaki. Ba leader pe ya MLC o bazalaki pe abomaki bango. Mobutu tawazui pouvoir à instaurer dictature. Talandenge démocratie, oye botamenge na 60 très bien et Koufaki. Démocratie est bandée na mutute. O bayaka na o père de la démocratie zalakate. Congo tant que kotaki na indépendance, azalaki déjà na démocratie. Mais Mobutu nde mtabomaki démocratie wana. Bilan, ce qui te le bito sala un bilan général. Il y a évolution ya mboka na biso na période eza avant colonisation. Donc table ronde indépendance na kino lelo yo ba président nyo soto baleki. Est-ce que toko koloba te bilan eza positif ou bien toko loba kaka ke bilan eza négatif? Merci beaucoup Olobi otuninga motuna mo malamo. Bilan ya gestion ya mboka na biso ezali négatif. Ba Belge tang ba yaki ba memaki biso na niveau moko ya likolo makasi. Tolaki na ba niveau moko à peu près na ba Canada. Ba Afrique du Sud ezaki ciment. Toki ba niveau moko na ba Corée du Sud. Mais biso tant to komi na 60 tokitisaki mboka. Tokitisaki mboka, mboka na biso ekoyaki parce que ba Belge bango moko tant ba pesi indépendance, ba Belge ba yibi portefeuille ya Congo. Eloka liboso. 2. Ba guerre oyo ba kriaki en 60. Batu ba kriaki ba guerre wana ki ba congolais te, mais ba congolais wana bazalaki poussé na ba occidentaux. Ezalaki guerre entre est ouest. Tango Mobutu pasali coup d'état, ba yeb ko yiba biloko ya ba mindele. Ba zui ba entreprise ya ba mindele. Comme na ba culture ya batu mususu, baza mi yibi Mobutu a réalisé. Eza pesa réalisation te, eza non penine te, eza mu yibi. Mobutu a yibi a zui ba entreprise, plus de 400 entreprises ya yemoko. Ok na limité wana na première o na limité industriel. Banda kwa na nyuso zalaki na limité wana zaki ya famille présidentielle. Bango ba zui yango. Mobutu abotoli yango. Yemoko pe Mobutu muze aye abengani ye akei muze pe aye abandi ko gérer mboka ndenge na volonté na ye. Ba guerre ya ba Rwandais, ba Ougandais, ba Tanzanie, ba Érythréen, ba Angolais, ba epe ba koti na Congo. Ba bandi ko exploiter ba minerais ya Congo. L'Angola contrôle le pétrole du Congo, de la RDC jusqu'à aujourd'hui. L'Ouganda du Congo en Ituri, il crée des guerres là-bas. Les Rwandais contrôlent à travers les Congolais, les coltans. À Beni, dans la province du Kivu, les Zibamboyens, Baye, Diamant, les Zambiens contrôlent une partie du Katanga. Les étrangers aussi viennent piller. Les Congolais eux-mêmes, bakamati bamine ya cuivre, banine touché kamine ba panziango, ti lelo ba milliards de dollars réseau qui na maboko ya ba poche ya batu,
Jusqu'aujourd'hui, les Congolais ne font absolument rien. Les bilans, il y a Congo, jusqu'aujourd'hui, c'est négatif. Le Congo a régressé. Coronavirus payé, monde entier est côté crise. Congo est côté sur une crise à Osaganate. Binomo Ozolanda Mikolo Toto a donné comme à 20. Donc, biso ba Congolais kaka mawa na mawa, pasi na pasi. Mais jeunesse ya Congo, conscience ce qui est to côté lema, tout ça l'effort, to libérer mboka na biso. Ensemble, jeunesse na ba tata na ba mama, tous ça capable de redresser Ninouana. Le mal du Congolais vient des politiciens congolais. Les Congolais, les acteurs politiques congolais ont mis leur peuple en otage. Ils ont mis leur peuple en prison. C'est au peuple de se libérer et chasser cette classe politique pour donner de nouveaux dirigeants. Boyoki Malobaya Papa Gustave, jeunesse congolaise, to prendre conscience, to téléma lisusu, to bundapo na mboka na biso. Merci beaucoup Papa Gustave. Merci Madame la journaliste. Toko senga na bino vraiment bo s'abonner et belé lisusu vraiment koleka na chaîne na biso puisque makambo malamu ya kitoko tozo bungisela bino eza ebele mingi. Mbala ya sima tokozonga lisusu awa sur les plateaux avec un de lieutenant ya Etienne Tshisekedi oya kozala na biso pona kolobela biso na oyo etali parcours na vie politique ya Etienne Tshisekedi. Alors restez vraiment branchés sur notre chaîne Émergence TV. Il y a beaucoup de bonnes choses et de bonnes surprises que nous gardons pour vous.